comme on a dit Gino Liaki, directeur artistique, il y a orchestre à Fali. Donc ce que vous en formez artistiquement, bah fin d'ici yo. Alors que vous déclarez bah point de vue personnel na yo. Tangla nzembo mususu kasi. Comme ça na besoin na betango. Original. Alongwa kala. Nani? Akimaka. Nani? Nazara premier de la classe na école na bango ya Akimaka na déjà tant ba biseke na ya Akimi. Que non, tous qui maltraité, bona boy. Ceux qui maltraité, ceux qui mal vie, mutoza censé y recevoir barquette na bango, azali mukoloke c'est ça fali poupa, c'est notre boss. Fallait qu'il balika ba yibisaye que nos boss nous deux aboy toza malmené, na dino liaki abeta kabiso. Mais au moins musicien mo pena que tu as ça la succès na kini mais na poto zo lekende ngana ye. Ah Marie pour la poteau. 80 000 abonnés, vous allez copier sa vie sur confiance. Na Congo Mokili Télévision, chaîne ya Batu, ya Papi Mboma, chaîne ya Doyou et chaîne ya Anel Kabafosset, chaîne ya Sim Sissé, chaîne ya Dardine Timba, Newman, chaîne ya Trésor Lumière, Oyo, Bazali Lon ya Basoda, Oyo, Bazali Kosa la vie sur fierté. Très cher internaute, il y a partout dans le monde. Après avoir Fali pour parobeta ba concert oyo abeta ki libanda ya mboka notamment Bercy. En tout cas très cher internaute boyebi makambo nyonso oyo et salami après wana melelo nazana moko oyo azali soldat ya Fali pour pa oyo babengaka Alex yende akoma pena les bras ya Fali pour parce qu'à chaque fois les kaka abokelaka ba fleur tout le monde a ba effort na ye toyebi ba effort na ye oyo apporter il paraîtrait que yende pe muto sali l'un ya ba musicien Fali pour pa c'est sans polémique, je ne sais pas Alex, donc vous comprenez fraîchement qu'il est, bien que tu as bandal Paris, mais il n'est pas à Paris, donc il a changé à Paris, ni Paris, à Paris. Ah, qui n'est pas qui n'est, mais Paris peut à Paris. Mais bandal peut Paris. Kasi on va le bandal c'est Paris. Tout ça bandal. Et on a une différence à Paris, à Awa. Bon, différence c'est ça que na bana ba la biso bandal. Alex, voilà. Na F victime, au combien fliant balamoko. Je ne pense pas que déjà c'est la tête 10 ans. Donc moi en temps yo sali oye bani balamoko, fallait pour paper sur confiance à 100%. C'est dire quoi? Moussalat. Ça fait précisément ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans depuis mois d'août. Il y a 2015 que j'ai fait partie du groupe F victime, il a fallu Popa. Donc ça fait 5 ans. Raconte-nous d'abord on a fallu à Kiwapi. Bon. Pour la coma, la victime, je pense Moutamemanga Kuneza Venanga Djinoliaki. Que j'ai sali Djinoliaki. Voilà. Venanga Bandal. Venanga Bandal Kagate, Babilo Baby Magana Bandal. Voilà. Donc Venanga Djinoliaki, Moutamemanga la victime. Tant on a besoin d'un clavieriste compétent, ou à quoi tant on a besoin d'un clavieriste compétent, on va assumer le rôle, ou on a assumer les lots. Donc, il y a un vénanga Djinoliaki qui a pensé qu'il n'a pas habité dans un petit nanga mogoboé, a bengi petit na épée mususu masse basse. Mas habité on a mutunanga na routine de la coordonnée na qui nous a azunga. Donc voilà, donc jusque-là, je suis là quoi. Merci beaucoup. Actualité, c'est obligé parce que Totiko on a mis parce que ça n'a pas parcours mon sous. Mais c'est bien notre ambiance. Il y a tourné au Bossali à Europe. Ambiance, on vous a dit à l'autre téléphone, donc minga au lobezate. À l'autre téléphone déjà, ils ont expliqué confinement, on a déconfinement parce que aux 8 ans, au moins confinement. Et puis si maïe les mots boy moi tant et belé to vandi na ba palais pour se concentrer na ba palais et puis si ba maïe les mots boy o salike et puis si ba le téléphone donc ils est important na mutu tout pe na même na vie ils est important ya mon boy ceux qui ici il faut vendre nan ya mon temps to vanda qui maïe les bimi à le téléphone donc
Question moko jouer langa il n'a dit que c'est difficile de répondre mais vous êtes obligé de répondre à internet. Allô téléphone vous êtes obligé. Ba internet va zoter la biso. Allô téléphone nana beti yo muto beti to ndeko na biso Billy Sente o atika na poto mutabeti. Allô téléphone? Oui. Oh mais na tcha déjà ba image allô téléphone na page nanga na page na page nanga Alex Chua ba warrior ba yebiango ba tutu ba yebiango ba ida we na yotu lor masala ba Shabani Kapinga ba tala ngo ba Tales Masamba ba Beti Bumbi ba tala page wana na chango déjà mutu asala musala na lo téléphone ba mona ye na kata image wana eza robomba te eza robomba te mona ye mo presa zo olandela ba misala ningi eza ya na page tout ezali eza ya good question. Bon, peut-être on a qui batala pena mingi internet trop te mais bata poto tout bayebi musala na salle na le téléphone. Merci. Na onoke na ona zo ngisayo. Tango koti na poto bokei poto j'espère 3 ou deuxième poto na yo. Deuxième poto pour na yo poto mo okenda ka pena ko fallait reconnaître ka be fond na. Ezali poto te. Te abi au deuxième to première. Poto à Paris première. Première. Poto aux États-Unis 5 fois. Poto au Canada 4 fois. Il y a des bapotos. Donc, Joaquin le public, la Bercy, d'abord, concert Moruto Zelel, quoi, fin finale mondiale, Yosiko Zawana, et c'est là qu'on a un Bercy, c'est la grande salle. La grande salle, alors, tant que vous êtes déjà à Bercy, c'est que le niveau est à son monté. Voilà. Alors, mais rien n'empêche, il y a des salles, des salles mythiques, il y a des États-Unis, il y a mythique, il y a danger, il y a voilà. Mais Bercy, c'est une grande salle. Alors, quand on est à Bercy, ils rêvent parce que biso total boss nanga il fallait pour pas que je salue en passant. Voilà. Total ba ngomba tamba beta na ba Bercy wana na ba 2000. Ça dit que biso to va rêver que un jour to comme wana. Voilà. Mais grâce na bango fallait pour pas tout ce petit peu Bercy. Ils a fierté d'abord yanga imoko moto personnellement voilà. Na famille nanga fierté ya ba master nanga fierté ya quartier nanga na vanda na bandal fierté ya bandeko tout ba yebinga et ça là bien na ba fanatique nyoso et ça là bien o balandara biso ba warrior Kelly Charleston mukonzi na bango donc voilà quoi. Beta qui concert wana sous tension hein? Après concert ba sentiment bino kindeni. Bon tension ezalaki mais c'est pas la loi de la force qui a primé mais c'est la loi de la musique. Voilà. Parce que musique dès tout temps là on a classe parce que c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Voilà. Alors tango betaka même ba politicien babinaka même ata bat bana kanda bat bazaka même na matanga babinaka musique même so bat basali so ndenge nini musique et ya rapona ko adoucir ba mers bat ba cause na ba chagrin. Voilà. Alors ça faisait quand même 10 ans 7-8 ans voilà. Musique et beta na pototé. Alors mais musique et betaka mais musique et beta ya batu babina bat basala bani mais ils avaient quand même nécessaire que tout beta na Bercy. Et puis après yango je pense que plaisir les qui non ya makasi les qui ya ko beta na Bercy comme salle Bercy. Voilà. Parce que bat bazara na Paris ba yebi Bercy bat bazara na poto ba yebi Bercy. Voilà. Eza salle moko na ndenga musique ya Congo eza un avantage makasi na ndenga musique ya Congo. Na ndenga personnalité ya falite na ndenga musique oyo fallait azo représenter na Congo. Voilà. Eza très important parce que ngala ko sepelate ke natala na mona David azo beta na Bercy nga isanga plaisir. Attention nazaki musicien falito ninité na ko sepelate natala musicien ya pays moko bo beta na Bercy ngala ko plaisir. Moi je pense que bandi ko na biso ba congolais o bazaka na poto fo ba fierté ndenge tobeta na Bercy. Alors nga na part nanga esalenga plaisir ya kobeta na Bercy à part que to monaki ba makambo leka libanda ba beta ibatu ba botola ki ba maman ebele ba perruque total ngo alors et tout chaki je crois que je peux présenter mes excuses na batu o ba condition il y a bien zalaki penza te. Donc on est de cœur avec eux. Donc prochainement, pour tous les gens Paris, je crois dans 4 mois. Bah oui, mais il faut être à double Bercy, vendredi, samedi. Donc question moko ezolanga quel que soit ndé balobaka malheur est bon confinement pour nabino
pour na yo artistiquement et apporter l'oni. Allo téléphone. Il apporter allo téléphone. Yango babina. Pendant que batumsu bavanda ki na bapoto, bavanda na bakini, confinement ba moni on neti tamo ya repos basala ba sentiment ba chiller. Nous on a travaillé durement. Voilà. On a travaillé durement na poto et ça qui facilité. Voilà. Et ça qui facilité biso et baxel biso maïle belé dans 8 ans il y a quoi apprendre makambo belé ba logiciel belé parce qu'en même temps dans musicien en même temps ingénieur de son fali poupa dans 8 ans il y a quoi apprendre ba logiciel belé na sombi ba matériel o nazaki na besoin il y a ko somba on a ko somba na kinte donc ça m'a permis à faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Toi arrivé en actualité après tournoi comme d'habitude ba musicien actualité on a déjà les gars actuellement tolo ba solo ya ba musicien ko tikala to ko kima après tournoi musicien répondre na activité nyonso orchestre zongi musicien tikali eza to benga ko kima to ko tikala ya une actualité ça actualité to so beta kaka yo répondre nga kaka obi actualité les qui ko beta chaque club ezate. Je pense que Babota est un musicien. Voilà. Comme un musicien. Et puis Bandeko Belé, baza un poteau. Nga na poteau. Naye ko sa ba misala e belé ya ba musicien belé batikala na poteau. Mais ba musicien musu bazala ki. Mais pourquoi basala ki monter? Parce que musique na biso bat bazo quand on dirait musique. Bon, on a toutes nos questions mo. Voilà. Tangela album mo e bimi na poteau ça est succès. À part le téléphone. On dit ça pété. Isa ekozate makambo za na kishasa. Makambo za na kishasa au Santa Cabina kisasa yango. Donc na ndimite ke makambo za poto. Poto to kenda ba bilamba, on a ba swag ba bilamba so na zongi na kisasa. Pona ka bien na zana bande konanga to chiller quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est à deux postes, soit aux adjoints, soit aux titulaires. F victime en tant que clavériste aux ala qui n'a poste. Ingénieur de son. Ingénieur de son. Ouais. Titulaire. Ingénieur de son titulaire Zaratin, tous aranga na vie na Ginoliaki. Il est azara directeur artistique, ngai ingénieur de son. Directeur artistique on a balobi asala kani lo côté na ebité so même ataso tu vient na JP Kiz. Azara adjoint azara mutu oyo alandaye mais adjoint azara pinose bidenda. Yana le biti yo bengi kaza directeur artistique mais bandeko batika na poto to benga bango kimate mais o batika na poto balobi ki basala ka directeur artistique asala ke lo côté ka ko beta baninga makofi. Abeta moto likofi quand so boza ba image bo la bizoti na habite na tikala mona image te place de abeta moto likofi peut-être une ensuite mais baninga ba déclarer batika na poto parce que avant ba voyager awa de Ginoliaki abeta moko pena likofi. En tout cas nazana connaissance ya nouvelle on opé singate na apprendre ngo chez yo sauf que moi je pense que de Ginoliaki aza directeur à artistique. Alors, ce que nous avons artiste était, il faut ça. Même si dans la classe, babi Dédé. Alors, on a pas besoin de Dédé. Kasi Dédé, directeur de discipline. Donc, directeur artistique. Ceux qui m'ont en forme étaient artistiquement. Voilà. Bon, on dit ça. Voilà. Même maintenant, les joueurs sont en forme. On peut être en forme. Il est, comme on a dit, Ginoliaki, directeur artistique, il y a orchestre Fali. Donc, ce que vous en formez artistiquement, alors, vous avez déclaré point de vue personnel, vous accrocher mon tu vois, parce que Ginoliaki, il est directeur artistique, depuis ça fait 12 ans orchestre Zala, il est directeur artistique. Donc, je ne pense pas qu'il y a 12 ans, on a je ne pense pas, c'est que c'est que je pense Ginoliaki, directeur artistique, il y a orchestre Fali Poupa, Moussala Naïza artistique. Donc ceux qui sont artistes, vous avez un problème, mais ceux qui sont artistes, je pense que nous avons un pépin parce que c'est son rôle. Artistiquement parlant, c'est son rôle.
Merci beaucoup. Nga naka fan ya clavier beta na eloko yo. Nanga zo za fan na ngai fan na clavier. Te son na kaka naka pena fan na ngo. Na beta ngo yo to ndeko bili. Eloko? Eloko. Comment raisonner? Fan na clavier to ya son na clavier o beta na eloko nani abeta yango. Question na nga simple. Eza yo to ndeko na yo bili. Nze muso ezate. Ngande na munda fani na nga nzembo na nga wana ndi yango na lingaka. Yango na tuni. Nazaka fani ya son wana. O clavis donc muto abeta na wana sepela na yi. Mina na yeba te ezalaka nani. Ya ka yo to ndeko na yo bili. Tangila nzembo mususu kasi. Comme ça na biso na beta mo. Original. Alongwa kala. Nani? Akimaka. Nani? Nazaka premier de la classe na école na bango ya Akimaka na déjà tant ba biseke na ya Akimi. Oh. Bien sûr. Na ibishote. Otanga nzembo mususu. Faut reconnaître pe bay fort ndeko na yo bozalaki na ensemble bien qu'à lobby article la wazala jamais adjoint na yo mais bato ba lobby que yonde oza adjoint na yo. Effort ya ndeko Billy parce que yende to yebaki comme synthétiseur na kati ya orchestre clavieriste ya kati ya orchestre ya F victime. Tozaki na 5 minutes oui bien. Et si lente. Et l'émission te ko komata na 50 awa micro za ngai. Ah ouais bon, ce qui est vrai c'est que tota ipoto toye, toza bien, tozonga supoto. Information ngona. Souci les années par rapport à bandeko batikali. Surtout comme luka boy, c'est que comme luka to sengela pe Satan pardon poison à paradis place azara pe mena nzambe. Voilà. Donc l'eau les aramoko. OK, c'est pesa moko za fali poupa. Voilà. Donc tozonga supoto, c'est ça l'information. Merci beaucoup. Tozo qui est presque na souka mais na prendre au cas que actualité zali quand na micro actualité zali bisto vivre en actualité. Oza YouTube. Ezandeni bandeko batikala ki. 3 personnes baza déjà na studio bazo beta son na bango. Par rapport à interview bango basala ki bango balobi que non muto azo maltraité groupe ezali vidéo DA Dino. Très bien que dossier où il y avait Dino Liaki notre directeur artistique, il fait son rôle de directeur artistique. Donc, ce que artiste était, il va te gérer. Abeta obambata, mutabota moi na 20 ans déjà, même yo ceux qui va beti mbatanga na osepela nango te bien que ça directeur artistique. Une information obeta mbata na zango sûreté. Mais concrètement, moi je vais te dire quelque chose qui est vrai. Voilà. Dino Liaki, notre directeur artistique, ceux qui aux artistes étaient, il va te gérer. Il va te gérer. Moi je pense que même yo au salara na chaîne à Moutou ouais donc ceux compétents ndenge sengeli à gérer yo non il faut tambola selon la loi il y a chaîne il y a site tu vois c'est comme ça donc moi je pense que ceux qui n'a besoin de se plaindre faut pas se plaindre en haut dans l'ensemble tout trouver solution soit ceux qui suspendre Dino Liaki va suspendre na fali pour pas ce n'est pas à eux vous à place vous allez vous donner argument que non, tous qui maltraité, boy. Ceux qui maltraité, ceux qui mal vie, mutoza censé y recevoir barquette na bango, azali mukoloke c'est fali poupa, c'est notre boss. Fallait qu'il balle les cabas, il bisaye que nos boss, nous deux aboués tous malmené, Nadine Oliaki, Abeta Rabiso, voilà. Ceux qui aiment les boss fallait poupa. Et bien on boutou qui parana no maramboana était à qui paka. Aki pagat bo batu babuni na kese za société des autres dans la société aki pa bo to ça ba réunion pour tout ça qui réunion dernièrement après Charles avant Charles tout ça ba réunion sur le binanga quoi qui paraté ce que lingi tout ça réunion faut beaucoup ta pour filmer biso na réunion za makambo za interne za na makambo za externe ya batu o ba ko yoka na batu ba ko yoka te donc bref moi je pense ceux qui zaki na ba pépin to na ba petit souci je pense bazaki censé ba leka na instance oyo parce que Billy a quand même ancien, je peux dire doyen. Voilà. Ça dit que s'il y a des soucis, à Koki. Mais logiquement, voilà. À ABC prise que non prise n'a un souci parce que déjà Dino Liaki et puis n'a sûr que prise
na maila za nango otuna est-ce que bozaki na problème ni oyo ka soki ezaki no pwese na ngana beta nzembo mona ko beta te yebisa ngata yo mongo pwese okotela ye voilà donc je pense que mon homme d'Azar responsable Badimela Djino Liaki te Djino Liaki il fait son boulot ceux qui sont musiciens ceux qui sont musiciens te voilà to comme biso na suka très cher internaute 80 000 abonnés vous allez ku pesa biso confiance en tout cas merci tout ça na Alex moko ya ba soldat azali ingénieur et son et surtout azali ku gérer côté technique il y a F victime orchestre monique ni ya mboka na biso beaucoup de choses masiko fait ça bien fali asali na damso wana tunité to koma na wana na actualité ndengwana to koma yo question ezali c'est plan matériel pour tout bouquet pour tout beti Bercy yo moko commission ezali sala monene siko côté matériel moi pour les muki muki yaki makasi na sima na bango nde bokindaka na bapesa bino kaka 200 € après concert au contraire ba penser to ko laver cerveau ya bato yo ba tikali pena ke bilina pardon Alex ndingo lati boye ozonga kana 200 €. Na vanda kat omoni lo mozana kata bash tala yo bo journaliste tozongo ça bash voilà ouais et cause en valeur à 200 € pour nous dévoiler bientôt et cause en valeur à 200 €, je pense pas. Moi je pense que faut bazar reconnaissant je pense que maison Schengen ezara awa yoko kende ok singa visa na maison Schengen na ndimité wa pièce facilement alors ceux qui mutu ça quand même motema munene neti fali pour pas fond le motema ne munene azwa bonne volonté ya omemayo na poto place bato bazo ki na banzela mai ba msu bazo kufa yo ki na avion ya SN il faut y bamamne ozoloba faut être un homme tu vois et je suis même par là je suis même en train de donner à Falipo par raison il y a des gens qui méritent il y a d'autres qui méritent pas comme qui Tobeta c'était bientôt na bato va mériter ba mériter quelques dédicaces na bato ba sauver pepo car wani ya bika na limite que na kasho ba pesa kiyo yango ndi osombi car pona moni pena ya car cher yango bika se remercier ta bato wana po bata l'émission na mususu yango wana siku ya kotambolela ya okena ba concert mais oyo bandomi maka santé. Ah bon? Ben oui, mais yé na santé muté na makambo nyoso. Il faut akota na caravane bache clip aza à l'aise. Voilà. Parce que soza musicien, musique ibute ko futa yo za lelo comme se futa ka mututé. Ezaka na musique. Ou bien to comme ba maçon de batonga ndako wana ou bien to comme ba mécanicien, to comme ba peintre mais moi je pense que naza musicien et na otika la musicien. Alex, tu as eu la chance ya komona quelques musiciens ba sala ka succès na poto. Na kuna omonye pena ke yamsusu aleka sans impact ata moko kaka utanga no kombo te ayo inanga ata moko kaka oyebika simba ka pena ki sasawa akoma na poto ata moko kaka omona bango bayo inanga bata poto bango bazana batala bango déjà bakutana na bango na bakayu badi tanga kombo te voilà te kotanga no kombo te mais omoni musicien moko pena ke tu sala ka succès na kini mais na poto azolekende ngana ye Marie-Paul a la poteau. Voilà, à part Marie-Paul. Datanga Susu. Ouais. Vina biso ba bogis bopema tenga la peso ka ide ba bogis bopema mona bango pasala asko ni kuna pasala ni bon ezama makambo botoko solo na 5 minutes opesinga te ya dossier moi moulai et vous avez biso moi temps mais sauf que biso to kena ko sa musala to kena beta Bercy to kena ki non na tuni question na par rapport au monde qui artiste azo briller makasi misé lokola kabuya azana na carrière moulai mais que soit décision ko tikala c'est bien par rapport ya état moral na mais par rapport ya carrière on dirait fallait azana pembeni ya fali pour la période ngozo lingo tikala na photo période de corona ezongi susuti na habité au bando yemba na ba palais benini je sais pas faut réfléchir mais bon nous on est en train d'évoluer hein netingani na zaboye
car nangaye sans plaque fona cha plaque donc on attend à réfléchir makamwana et puis voilà. Merci beaucoup, très cher internaute, Okomi Nasuka. Merci à Christian Kachama 001. Christian Kachama 001. Il y a des moments à lever confort. Petit nanga glodi plafond. Moi nanga libosa vie. Il y a master nanga jingle maimouna. Et vient nanga jingle maimouna. En tout cas ici aux ali. Fabrice les Soli. Fabrice les Soli. En tout cas c'est plat vestimentaire. Ce que Soli les salles bien. Donc Alex, un dernier mot. Na bana bandal na no bana poto parce que na cette opération moko bana bandal ya solo bo réagir donc bana bandal o baza poto ya solo ba pesa na bana bandal o ba sauva ki kuna après o pesa no ba dédicace bana bandal o to mona na ki ba to mona na ki te tozo ya lisu est-ce que baza ini na poto tu ba to baza na bi bana bandal baza ini si en fait le problème est anini biso ke na période moko bo sali ke ba corona ba to baza ki pena kokutana kutana te mais na ba dernière minute awa avant tozonga na ba juillet ba août je pense que tokutana kina ba quelques-uns il y a bien ba Tales Masamba ba Shabani Kapinga ba Ida Wenayetu tokutana na ba te belé ba Toton Joyi ba les banquiers ba Epi Mavuzi na Rome donc ba Gelor Bazomba, Fabrice Bola, Audrey Bola, Esther Bola, Fanny Bola, tout le monde a battu belé. Oh, et ça là qui ça là qui sont moi potes à moi bien. Voilà, donc on est ensemble. Tous os on a les sous quand on est musique et sengaga bozuke bozongi. Parce que magamba ça les belé toya kaka. Merci beaucoup, Tokomi Nabiso Nasuka, très cher internaute. Vous pouvez savoir biso chance. Tozali awa toujours na bandal c'est Paris c'est kawapi. Masole zali kobetama. Bozali ebele na quatre coins du monde, bozali ko pesa biso confiance. Vous s'abonner, vous commenter, vous partager vidéo. Christian Kachama 001, il y a des moments à lever confort. Master nanga Fabrice les Soli. Vient nanga jingle Maimouna motema ya maman Maimouna ma tété Maimouna na Belgique. Merveille Maimouna. En tout cas, Bozali ebele KBG enfant mystère, KBG enfant mystère, sans oublier maman Amato Motonanzambe, maman sociale, maman Amato, maman Motonanzambe, maman sociale.